sommes donc au centre Paquet ce dimanche 18 novembre 1988. Le chef spirituel a promis de parler aujourd'hui. C'est ce que le centre Paquet a été pris d'assaut depuis 7h30 du matin par les fidèles qui viennent écouter le chef spirituel, le prédicateur du jour, Papa Yalala. Somme 124. Bantu batunamumukini nga batumilile bamoyo vitabu vili yetu kiinini kwetu lusalisu lwetu lwena mungumbwa mfumu iyandi wabanga zulu yentoto amen konyemba ya bakoriste egalipoi baninga tobutanate toyebibitu bantu elakato zalina yango mokolo mwanelo ke tozali na elaka na kimbantote lelo tokile kozala te na yango bakora tokoni bango kopona tosenge jene moko bajene jene fille na jene ya bamibali etene moko bosangana angole estilopori dirigante mama. Tout le monde est pressé pour avoir ici une place pour s'asseoir. Papa Charles aussi. Et Kiko. C'est là.
La sœur de maman, tu veux la maman.
Muna tukawi tutuji kwanza Kishanga mpepo Ijauja toma santa Ebana baba Kemusungula Ijauja kubalonga Omambo mapweni Ovula Omeonyoa Yokukamina Wakisisto Wakuwa Yangeze Muna uwa Wakuwa Yangeze Jena wala wale Omisanangani Omisanangani Ebana beno Tukaututuji kwanzani Ijeno peja kubalonga Yokubasanta Tuko kukiseja kiawu Muna salu janzamye Ilukano lolo Muna kanini osha Isungilili munanza Muzanzambi Yo muna mpila mwana
nkolo ya yenga bisika byanzo biye bizakusandula nkubo nayo biti bifungwami tangu ya mumoto ya likoleza kusakwama bisobawa bojo sanganyi tangu ekoki mbo merekiseteka kamataka jipulsa epa ya Abraham na yango esika totangu yane esika ya kule mwandamu yosi malamu ya kupesa yawe yoli akambongwa ngote kasesana la kabisala na yo matoi na bitu pambola eyo kamongongo na yo amen.
totala na mukanda ya Yona mokafu ya mibale. Yona mokafu ya mibale tokobana na nzela liboso kino suka na ngweza na zumi na moko. Nkanda Yona kapu kya nzole tuyandikiri munjila ntete na teye kuna nsuka 11. Yona kapu kya nzole njila ntete. Yona mokapu ya mibale nzela ya liboso. Yona wakala muvumu kya mbizi lumbu bitatu ye mafuku matatu. Buna Yona wasambila kwa yave nzambi andi muvumu kya mbizi anlangu. Yandi wavova mudyambu dya mpasizami yaboka kwa yave. Yandi wantambudila muvumu kya nti abafwa yabokila ngeyi wawa ndingami. Kadi ngeye wantuba mumtinda mukati dya mbu ye ngambula za mzunjidila majo maku mamo ye nkuka zaku dya vyoka vantandwa kiti bizinga lakene muntuami. Ndinini nateye kunchina za myongo lusambulu lwami lulweki kwa ngeye munzo aku ya nlongo bawu babanzilanga teki bya luvunu yaka bana na yo bavandi ngana zali muntu wa masumu kulanda masumu na ngaise kasi yaka loba na bana na yo lendisa kundima ya bana na yo pesa bango maye makoki bilei biyebe kuzonga na bango na bandako na bango. Pambola biso ngai na bandeko na ngai ya basi nze ya mibali yonte bandele na suka na tiki na maboko na yo na kumbu na tata mwana molimo nzambi awa na biso na Bazayir nzambi bandundu mpe nzambi okumi mbandaka nzakumba nzapa yonto kaka nkumbu moko obutu kisangani Mungu Baba okena Kasai nzambi wa mudulu ikaka nkumbu moko batu na batu bajalaki kusambela na isambeli na bango ajali na nkisi kasa jago benga ngo nzambi wa mudulu kumvwa bini awa na biso bakongo mfungu oyo balobaka mfungu ajali kupesa makaso alubi mfungu ezali nkisi te kasi ajali nzambe mfungu tulendo oyo asala batu yonso kuna na bango lisusu batu na makambo na bango na bankombo na bango lokola kuna na uli epa ya Abrahama wuta bazalaki kosambela sanza ntangu nyoto biloko yonso ya likolo bato na nzambe na bango okiti na Egypte nzambe na bango bandeke banyoka ena ntina wana Moïse abwaki nzete na nzete yango ekumi nyoka mpo bazalaki kosalela makambo yango Yesu alobi soki nalobi na bino oyo ya likolo bokoyeba te kasi oyo ya bino moko na loma musala na bango bikeko ya bandeke ngwazulu bakuluzu ezaleli ya mboka na bango wana Nineve oyo totange mboka Yona akenda mboka oyo Ninelodi apasola azalaka na kimukunzi na ye apasoli mboka wana bazali bajuifi te me bazali bapayen nzambe na bango bazalaki kosalela bambisi ya mai bamosusu bazalaki kosambela banyama bampakasa biloko yonso tu me bango kuna na Nineve bazalaki kosambela mbisi ya mai na matei na biso kuna na mibeko mama ya likambo kotosa awa na Yona mama likambo mutuna ondimi mutuna mutu kamuta mutuna wana ondimi mama likambo
kotosa ezali nzambe mpenza alobi na kitisi masumu ya tata likolo na bana na bango banda première génération jusqu'à troisième. Pourquoi atiaka yango na troisième? Na troisième atindi Melkisedeki azanga mama azanga tata azanga nde ayi kuteya yo Afrika olingaki na yo kondima te amoni ke torate ntina atindaki mwana na ye Yesu abotama tolia fufu tombela na ye tosakana na ye soki tokondima ye na yango nzambe ayi koloba nekeko ya mene baye bakotosa mibeko na ngai bakotosa mibeko mondimi pona nini kaka na soare koteya mibeko liloba ya nzambe koleka te ya alobi baye bakotosa mibeko boni oza kotosa bapusi bango mpe kaka deuxième bureau ezali batu te me nzambe alobi nzakumba alobi nzambe wa mujula alobi nzapa alobi nzakumba alobi baye bakotosa mibeko na ngai nakokotisa bango na Jerusalem oyo ezalaka likolo ekita mboka biso tozala kowela nzambe alobi na Yona bon Yona namoni masumu ya bato ya Ninive eleki mingi natindi yo kenda koteya bango bapusa maswa bazonga maswa elingi te tokenda maswa elingi te sika tokosala nini bokanga ngai singa na maboko na makulu bwaka ngai na mai soki bobwaki ngai pamba na kunaje bakangi Yona bato yango balubi nzambe kotangira biso masumu ya mutu oyo likoona biso te ye moko asengi bakangi babwaki ndisi monene nzambe ati ameli yono mikolo misatu na mikolo misatu wana elingi koloba kufa ya nkolo Yesu ndi kudulu mu Mesiya mikolo misatu ekoki ndisi aye na libungu esika bango basukolaka abimi bato ya Ninive bamoni nzambe lelo abimi na biso bango nyonso tu basepeli mpo nzambe na bango basambelaka mbisi ya mai lelo mbisi abimili bango asufi Yona batembango président nzambe ayei nzambe ayei atikili biso mutu yango atelama Yona alubi mikolo misatu nzambe akobuma mbuku mpo masumu eleki président ye moko alati saki akiti na mabele lokola ngai na kiti banda ngai kino na muntu aboloko bino yonso bolata saki mikolo misatu bokolia te tobenga nzambe ntango mosusu akoyokela biso ondimi simbangisi africain ondimi awa bamoni mbisi ya mai oyo bango basambelaka batilaka motema président ye moko alati saki baleli nzambe alimbisi bango mikolo misatu eleki bakufi te mokonzi ya Ninive abeleli mpo amoni nzambe na bango ayi kotikela bango moto asakoli makambo yango nde boye likambo te nkolo Yesu ye wana ayei benemi ya nkolo Yesu banani baintellectuel kuna na Jerusalem bazalaka na klase moko ya Ngamalieli tata na ye Simeon oyo apambolaka nkolo Yesu na kilongo Simeon abuti Ngamalieli ayiko no Ngamalieli abuti Simeon ayiko buti ele intellectuel soki Yesu ajali koteya bango bayei kati na bango intellectuel bazalaki groupe misatu basaduki bana ya banganga nzambe bafalisi bajournaliste bafalisi elingi koloba libota na libota kenda kokota na yo na klase wana mwana muyuda meme akenda mboka nini soki asilisi klase malamu akende okota klase wana na klase wana basali 603 ya mibeko musala na bango akokontrole mibeko baintellectuel soki Yesu azala koloba bango bazala me omoni boni kuna na mokanda wa ezali te tala erreur bajuifu bazalaki kosala soki Yesu alobi ngai nazali mwana nzambe botala nani esika bakende otala nkumbu ya Yesu ezali te esika bakende otala
mutu soki akufi na ekuluzu ajali mutu ya kitoko te mutu soki asali boye ajali kobebisa ajali mwana botanga na ano awo bomoni yango yesu soki alubi ngai nazala mampa esika likolo uyut alingi azwa maladi yesu asali na Matthieu 21:43 alobi ti mokunzi ya nzambe ekolungwa na bino ekopesenela na libota mosusu me bango bati kaka molende bakamisi nkolo yesu bati ye na ekulusu oyo yonso yesu azala koloba bayebi te kame bana ntuku misatu semi bana ntuku mibale na motoba Jafet bana 14 bana tuku sama Yakobo alungwi na Kanane akote na Egypte batu ntuku sambo ye moko 71 Parlement ya bapalisi na basaduki 70 ya batu ntuku sambo ye moko president 71 nkolo Yesu aye batu balandi ye na esengo na bango bateye ntuku sambo elingi koloba mosala ya nzambe ya mokili mobimba Anania oyo afungolaka Yesu miso azalaka na groupe wana ya 70e ya bateye Joseph Alimatai azalaka na molongo wana bakimi mpasi kolo Yesu akufi akei na ye 37 ans eleki mbula tuku misatu na sambo kamanta mbula tuku misatu na misatu soki okangisi mbula tuku sambo 70 ans lieutenant général Titus na Kikongo Tito awuti na Loma aye na Jerusalem kobeta Jerusalem kopanza Jerusalem kimukunja nzambe dini 6,000 ya bayuda bakufi bamususu koteka bapanzani mokili mobimba na 70 ans ondimi 1910 tata Simon Kimbangu alobi ngai nakoya kobotama na 1918 yo mutu osi obotami na yo oloba lisusu oya kobotama na 1918 nakobotama 1910 1980 1910 70 ans papa atiki Roma lieutenant général atiki Roma akei Jerusalem papa atiki Roma akoti Afrique ondini akumi na Afrika amoni ke Yesu azali awa nzambe azali awa ondini yango azongi alubi nde ezali boye akei kobondisa la guerre spirituelle tata Simon Kimbangu na ville alobi Emmanuel bamba mwana na bakongo biso towuta etumba ya maboko tokobunda te kasi etumba ya molimo akei kobondisa atindi bajali awa bafalisi mpo bayi koyoka butanda matoi na bino boyoka abimisi bagroupe de priere mangumba mike mpona kobundisa nani kimbangisi yo mutu ozalaka na mangumba wana ye babuta lelo ke ozali soldat ozali kobundisa kimbangisi bagroupe de priere bampevi ya ndongo banani na nani kimbangu azali mutu mwindu bino bosambelaka mutu mwindu te bino bosambelaka mutu mwindu koloba te d'ailleurs si je dis mpo ye azala koloba na ye na français lokola yo ozala koloba na kikongo d'intellectuel mayele na bino kaka oyo basalela bino kuna histoire ya Simon Kimbangu histoire ya Afrique ntango nini bokoforme bible mobimba ntango nini bokoforme livre mobimba d'intellectuel soki ayekoli mingi aye alingi mama na ye alobaka français mama bapaya mingi bazala koyela ngai yekola français olobaka moke ye mama mpe akumi en tout cas pere malgré yo olobi eloko nini azala koyeba te en tout cas pere malgré en tout cas mama en tout cas nkikima tete kwani boko nde mwana bukatele d'intellectuel
oyo ya Yesu Bible yango tozala kotanga e oyo ya bino enfin balobi tata Timote Mbangu Saint-Esprit ça n'existe pas bamindele bateyi biso awa bateyi bino ya kuna oyo ya yo nzakumba nzapa nzambe wa mudulu ntango nino kofesa bangwe etumba ya mulimo batindili biso na lieutenant general ya Roma bangoyi abundi mbula dumi akoki te ye wana akomi alubi nzambe ajali mutu mwindu Yesu ajali africain yo olobi nini ondimi yango ntango jeune afrique wana ebimaki baweli bandeko na biso bamangumba mosusu omoni ngai nalobaka na bino bo temoin ngai omoni mawa 136 eye kobima babandi koteka bajournal wana epai mosu mbuta mosu yo olobaki nzambe mutu mwindo ezali yo etalawa elubeni lungwa nakanisa papa kumi na banere tukutane na baninga mosusu jeune afrique alobi nini alobi nzambe ajali mutu mwindo azalaka awa na afrique na yoki atininga ebongo yo olubi nini yo kanisi nini ngai nalobi ebongo yo kanisi da ngende na bino ngai nalobi yo mutu olobi yango yo mutu olobi kasi lelo okumi ndeko oyo azalaka na damba soki bonduki eleli moniki ntere nga mutu na bumi awa babumi mutu ekumi yo te yo mutu ofingaka ngai nasambelaka mutu mwindu abrahamu oyo bino botilaka motema akomi nzambe azali mutu mwindu ozala kowela yo na nani nkolo yesu azala koteya benemi na ye baintellectuel basadusi bafalisi bajournaliste nkolo atelemi alobi ngai abrahamu asepelaka komona mbotama na ngai me bango basaduki bazalaki koyokana te basaduki bazalaki kondima kosekwa te muntu soki akufi bafalisi balobi muntu soki akufi bango na bango koyokana ezali te me soki bakumi epai ya nkolo yesu alobi abrahamu asepelaki komona mbotama na ngai bango bayokani bango nyonso bakumi groupe moko yo jali mbula ntuku misatu te me boni oyebaka boni abrahamu amonaka mbotama na yo bino boyebi te abrahamu abotami nanu te ndani amizalelaka bango yonso basaduki bafalisi bajournaliste bandimi na bango balokoti mabanga babeta nkolo yesu awa ngai nalobi mpona bolokoti mabanga bobeta ngai bino bato ya nzambe mpona bibele na biso tomoni yango te yango bino bozala kotia motema kaka na bibele oyo ya likolo boyebi yango ngai nawuti epai ya tata nazala kopesa bino bamakambo bokoma yango bosimba balingi koyoka te mondimi ya mopena mondimi ya misioni bayokanaka mingi te tokendaka na ekiminiti au moins mondimi ya l'armée du salut na protestant bazala koyokana mpo nde moto azalaki koyemba mbunu kokontukigi nga mpe nazalaka na l'armée ni protestant na l'armée du salut eloko moko me na mu mpe bumbanda bampe bialo alungula bino mangumbu ya mpamba mokolo ya yenga balubi babeta kimbangisi mabanga bango yonso bayokani balokuti mabanga babeti mentangu tokendaka na ekiminiki bana nzambe mbote lisusu mbote alokuti mabanga abeti mundini basi babumbami abo bafalisi bofongola matoyi epapa oyo bino botilaka motema ajokaka makambo ya nzambe akomi nzambe azali mutu mwindu bosiliki mpona likambo wana akomi yesu azali africain ntango toyaka na ekiminiki bolobaka bana nzambe mbote lisusu mbote haleluya nkembo na yawe yesu azali koya otiki ye mboka mingi azakoya otiki ye mboka nini na Congo na Guinée na Angola tala bakuluntu na yo banganga ya libuso bazalaki kozila mesi ya kobotama te akotika mama Maria bosi
ye wana aza kosakolela bango baza kofinga kaka ye papa komi nzambe ajali mutu mwindu timbangisi yo mpenza undimi to ojali na jima jima bon yo mpe olubi papa jiba ne balokoti mabanga babeta yo masono kwa manlongo meri betila likolo na nse bikoleka liloba na ngai ata moko ekoleka te nzembo olubi si yonso tokoyembango tata madudu pesa ngai bilaka ya nzambe bandimi basepela nzambe mbote alokoti libanga mpo wo akamati mufular abumbi ajibi nkolo yesu bakangi ye bakamati bilamba nkolo yesu bakabani bakimi nango sikoyo bakamati bafulari ya bamama ya kintwaji bajibi bakee nango muyibi bandimi bakumi mijibi bajibi bafulari ya kintwaji watiki mundimi na yo zako lo bajiswa zako ya babwakiri biso mabanga sepela masono kwa malongo malungane yiko chikila bango mutu bandini zairwa africain biso tolingaka papa ayokaka makambo ya nzambe akomeli yo nzambe ajali mutu mwingi ondimi mutuna ondimi yango oyo otilaka motema bana nzambe mbote 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 lisusu mbote etumbe kumi na bango yesu akufi bakamiti bilamba ya yesu bakabuli baweli bamama yekintwari bawutiki mbanseki bafulari baweli wapilikekeni
nkolo yesu abotami banganga bavutaka na petoni bayi kotala nkolo yesu herode asiliki etumba ya leta na yesu etumba ya herode na yesu babundi bato bakufi yesu ake nsima yango na 1930 etumba ya yesu na bandimi banganga 1921 etumba ya leta na tata Simon Kimbangu kokanga kobuma mpasi kutinda misiri na misiri 1960 basinye bobongela na bino esika na 1990 etumba ya bandimi na bandimi ya Simon Kimbangu bandimi ya Yesu mbote po liban omoni fulat okamanti mujibye bujaya wa bujako yoka bomema bokende nango busali mabe Kimbangu salobi makomeli ekokani oyo jago lubake makomeli elobi boy yiso jago ya osike ye wapi Jerusalem ezalaka likolo ekita yango wana esangani Jerusalem na jardin de Eden mpo Simon Kimbangu akotisa bato na ye mundele kaka te ozala noir ozala mundele ozala nane ozala rouge soto otosi mibeko okokota Kimbangu ozala kutota bennemi ya Yesu b'intellectuel ya Israel bennemi ya Kimbangu b'intellectuel ya Afrique. Ah non, la Bible ça n'existe pas. Biso ntango bateyi biso tomoni yango te mais bino bozala koloba vous prononcez que papa azali nzambe ça c'est vrai na Bible bakomi yango esika nini bon lakisa ngai na Ancien Testament nkumbu ya Yesu tanga yango au contraire kuna na Ancien Testament balubi moto soki akufi na ekuluzu azali pine basi bapini Moïse. Ah, en tout cas ngai na Ancien Testament balubi molimo mosantu oyo ekitaka epai na bapetelo mpo bamindele bateye biso eyo teyaka nanu mundele te noko na nga mfumu ngando akufaki mokolo ya lendi babombe ye mardi na mpukwa nsule bandi kobima moke moke bayi kobombe mercredi nsule bandi kobima bayi kobombe jeudi nsule bandi kobima bayi kobombe 3 fois mais bafarao ya libusu depuis baegyptien babomba bango namu ya lelo bazali intellectuel Egypte bazala banani namu ya lelo bazali mathématique bamindele bayibilaki yango wapi Israël nkumu ya Jacob libota mobimba Israël Afrique Kimbangu nous sommes les Kimbangistes ozala portugais ozala Allemagne ozala belge ozala muzombo ozala ngwaka ozala nani nous sommes les Kimbangistes Israël ya kala Kimbangisi ya sika mpona komema civilisation na mundu mobimba intellectuel olobi nini wapi buku fungulili ngai ya papa Mfumandongo ozali komona yango to tembe tala nini bandimi boni yo na Zaire ondimi mama likambo ekokende na biso ondimi totelama tosambe sege tojana mo mazulu bika nkulumbu wako yazitu swa kimfumu chako chiiza vantoto bonso koko zulu butujambo jila masumo meto bonso butujambo lili ko batu buiji mfuka kututwasani mumpuku muniko kariki mfumu chako yengolo yenkembo jamvu yamvu amen. Bato papa chacha sande uligolo yokela biso mawa uyana biso na kanade tozali se bato papa chacha sande uligolo yokela biso mawa uyana biso na kanade tozali se bato papa Kanda
months to try to raise funds in financing a lot of projects which we have, because the church is financially self-sufficient. And we want to stand by it. So it is very, I don't know how to express what I'm feeling, but we are very, very grateful and full of joy that you are with us this day. And it is in fact something which goes back to the beginning of the church in 1921, when Simon Kimbangu said that in days to come, people coming from all parts of the world will come and join you to praise the Lord Jesus Christ. We're all overwhelmed with the love that fills this stadium here, and it's magnificent, the service and the music, and we're just very glad to be here. Nazala baloba mingi te kasi mpona koyebisa bino ke motema na biso etondi na esengo ndenge boentoure biso na bolingo na bino, toza koyemba toyoka banzembo na bino kitoko. C'est un plaisir de venir et de vous rejoindre dans votre service spirituel. Merci beaucoup pour nous accepter. Nous sommes très heureux d'être ici, Mboto Mingi. Ah. From a lady or? I just want to thank everybody for accepting us here, and we appreciate the love and the unity of our beliefs and our churches. Napesi merci mingi na ndenge bino nyonso boyambi biso awa, and I missed the second part of what you said. Ya mwana ya mwalimu sana bafana tubokele mama tadi sisi la mama na bakuboka.
Mungu Santo. Kimbangiso ye. Kimbangiso ye. Kimbangiso ye. Okumi ya tata mwana pe Musanto papa yalala yaka na Biblia na yo. Matei mapapa yalala bisunyo sotolanda kiango. Nakobaki samari kamumuke. Papa yalala fungu la Biblia ni nazingana kapoke makumole nzila kumentambodi. Akotanga na masese mokabi tukumi bale nzila ya 17 Masese 20:17. Soko kamati nalingala ndeizali malam Biblia lingala kwanga ya lukuta ezali na elengi epai na moto nde nsima monoko na ye etondi na zelo te jila na mwaswana ama oyo ezali ngai ube mutu mususu ngai oyo jangenda ube mutu mususu we ezalika ngai bongo ya kufaki nani ba mama na batata ba oyo balubaki makambo wana ezalaki elengi ndenge tomonaka na théâtre ya bana na biso shiteki na mokolo mayenga ba oyo balubaki yango ntango bazali koluba yango na esengo esikasika wa monoko na bango etundi na zelo te pamba te babukaki lokuta baninga totika lokuta mukanda manzame na mibeko balubi ete kutia matatolo na lokuta mpwana mozalani na yo te tokokaka soko tokokaka te Biblia yango elungwaki inasika na batu minene ekumi buku na bisu tolingi aplike yango wana moto oyo ya lokuta tangu aza kulubarika muna yisengo penza kasi sikasikawa bamone jangenda yoyi oyo baokaki balubaki makambo ndenge wana na bosepeli na koporo ya masanga ayakomela kafe biloko na ndingi mususu esikasikawa boni munoko na bango etundi na zelo te tata yalala labisu na Yeremia makaburo ekaburo tumbale na misatu Yeremia 23:15. Ba mama batata solo totambala na biso ndenge mibeko myanzami mepesa mangi biso ezali ntango na biso soko babususu baza kutindaka bato kusala mabe me biso toko kutinda moto akenda kusala mabe te pamba te ntango na biso isi ekufi ebandi kuya muke tokokutana na makambo munene ezali kutila biso na liboso
soko toza na préparatif te bamama na batata tokomona mpasi papa jean merci beaucoup telema koko telema tokomona mpasi na ntina nini bagitariste bo yawa bole misala bokolo baka me papa toujours ntembo anda koloka kaya ngoma na tina nini oh boy mana ko yima pe ntina isali albana ngai boyano Bokoye mbelanga kanando saka botera melo bin malam botera kali mutu nani mutu mwindo otala mutu aje koli mingi pensa oh sadiri soko salba étude koleka yo ezali débordé oza kuyiba tisusu makambo za kusala te toza kusila kabi bango na balabala na biso wana mwanya kuleka susi zalite tokokuta nagana balabala na biso yango izali soko izali te kilongo izali soko izali te ya tiki ndakuna ya kitoko ya kuvandila yawa yo uzali nani baye kuluka yo muntu mwindu mawa kubusa na te nzila yango izala kamibale te esika wana moko kaka
yo mwana tebe osali mutu soko ndanga nini okuleka ndenge nini bana sika wana bakokenda kambangu te okokenda 1 mètre à l'heure or que mutu aza kotambola na marche normal akusala 5 km à l'heure kasi mokolo wana 1 mètre à l'heure yango wana naza kotia bino esika naza na likanisi mosusu te po ate nazala motu monene wana te ngai naza kotia bino esika moko ntina ezali po ate tosepela ngai na yo bolingi bosepela soko bolingi te kitisa motima makambo mazali koyela yo mwana na ngai mama na ngai tata na ngai nzambe asi akanisi yo asi akamati eloko wana apesi yango apesi na yo mutu pamba alunga na linguma na yo bato mwindo oyo aza koloba muntu mwindo atali mpe mutu atuniki na badoktora ndenge na ndenge me vraiment bamama na batata ezali mawa bosepela liboso nsima na kopesa na bana na ngai ye ayay nakulungola eloko na bino wana ya motuya nakopesa yango na liboto bakobimisa na mbuma kitoko yango wana nakotia bino esika moko bokabwana te bozala na bolingo oyo nzambe aza kosenga na biso tokolonga na biso d'ailleurs tosi tolonga soko bozala kozungaka nsima wana ezali fote na ngai te boreproche ngai te papa alobaki te bobosana wana te soko balobi na alongo na linguma na ya pampamba pardon muta yo mutu azali linguma mpenza monene soko okufi kaka bayambi yo kuda bafunguli nzila tika na bango basepela ntango tokosepela ekumi ndenge mosusu tozala mayele mwana papa tozala mayele mama ya papa tozala mayele tata ya papa eloko moko ezangi ezali te bayokoloba na yo yesu azalaka africain banda obutami ozalaki na mangumba wana mokolo nini okakedi kama ndenge wana nzambe azalaka moto mwindo ye nzambe azala moto mwindo ngai natuti madezo na ngai bongo ye nzambe akakuliaku madezo na mfumwa ye munsamba yokwa atumi makaya buna ale batina sani na tuti nzambe ndo mekakalanga bobanga na bino te bamama tokosala nini tokolonga na biso tokosala nini oyo biso bana moke oyo bokuwela biso kaka bowela nzambe na bino mpamba te makambo maso ya kosala ezali na kati na bible la bible ezali buku moko kitoko koleka babuku bamosusu kokotu na kati na ndako na ye babiblioteke ndenge na ndenge kasi okoloka bible yango yakosi yango te mpamba te ezali buku ya bana moke na kati na mikolo yoso naza na esengo na ngai eza na ntina mosusu te pamba te namoni ete makambo na biso makumi penipeni mpenza ndenge nalobelaka ngo ndenge tata yalala alobi oyo babengami bakretien babwakili yo mabanga mpasi babengami vraiment les grands chrétiens pamba te bango baza na kati ngumba oyo yesu toujours azali tata nzambe azali eni mosantu aza na bango kasi babwakili yo mabanga
kasi bayibaki malamu nde yo otambula kana nzila ya pamba kasi sikasika babwakile mabanga ezali condition mosusu te bolingo mibeko misala nzambe yakosaka na ye te azalaka mpe mosika na motu te tozali image nzambe alobi ete tosala motu na lolenge na biso parole wana ezali parole monene tosala motu na lolenge na biso donc motu azali nani motu azali nani en tout cas yiba de kambo yango mwana moke nyonso to soka botami tokubengaka ye nani tokubengaka ye nani ebongo nsima na mikolo na biso wana kati na se bakobenga biso banani bakobenga biso banani parce que motu nyonso soko akumi na age eh bien angelo na ye bo angelo na ye ezali wapi soko mokolo wana nzambe atindi convocation ubie mandat d'amener tokozongela esika na ye ndenge nini nzambe akamati mabele na kati na mabele yango ayingili mabele mango mazali yo donc vraiment bobanga na bino te tokolonga tambola na bondimi o sanzambe na bino soni te banga na kubata na bino mabanga salinge pasi kufingama mokolo nyonso tu sokotali makambo ndenge mzama koleka ndenge bazala kufingaka ngai ndenge bazala kutambolaka na makanisi ya mabe na nkino na ngai nafinga moto te nakokana mpe na ndako na moto te mpona nini bato bayini ngai boye nakufa lelo lobi mosika naboyi kufa te nalobaki na bino na le 30 juin oyo diplome na ngai nzambe apesi ngai ye soko na ngai na kei na ngai bozala na bino na pasi te boloba te papa lokola ye akei lingumba ekufi ekasi totikili yango na maboko na bino te donc mokolo mosusu tokozala na biso te mokolo mosusu tokozunga esika biso elongwaki me ngai nakobangaka mingi nakozala nani estce nakozala lisusu ange ubie nakokuma ange ya satan soko nakokuma ange ya satan alors nakoki nzambe na ngai soni or ke ngai nalingi mokolo wana soko nakofi nakenda esika wana to elongwaki
pese nyonso tozali awa moto oyo ya koloba ete ngai naza na lisumu te akosi biso nyonso toza na masumu me tozali kolukaka nzela yango wana basoire efungwani nalingi kokanga basoire etikali mikolo moke ntina ezali tofungolaki retraite yango oyo approche biso na tata nzambe apesi biso ndakisa ebe bana na ngai solo bosali ale asupi banzembo na bajeune na batata na bamama ndenge nzambe asupili banzembo na ye banda ntango wana apesi biso nzela botungelanga temple tobundaki tobama po ate tomeka kutunga temple moyen te le 6 avril 61 toti de banga tosomi bafera beto biloko ndenge na ndenge kasi pamba te ezalaki na likanisi na ye te alingaki nde batungela ye ndako esika kitoko tobongola mabele wana nkamba te kasi azalaki koloba malamu nde ndako ya kitoko tokotungela ye malamu nde etungama na kati na mitima na biso abie toluki nzela totomboli maboko toleki na likolo na kolutu me tomeka non kasi tobandi retraite tomipetolaki solo tomibongisaki solo abie nzambe asalisi biso ntango tokomeka oui allez-y eh bien totimoli le 4 juillet 1976 pardon totimoli fondation eh bien le 6 avril 81 tosali inauguration ya ndako wana malgré mawaiza na ngai pamba te ndako wana biloko ebele bizangi le 6 avril prochain ezali lisusu mosika te tokumi na 10 ans biloko mingi ezangi na ndako wana orke nalingi te nde tozali na retard malgré te esi emonanaka deja nde tozali na retard kasi 10 ans 91 10 ans donc biloko wana soko tosi yango te ngai ekosala ngai pasi ekosala ngai pasi na ntina nini nalingaka kopesa na mutu eloko mabe te nsima na 10 ans ndenge nzambe asi akanisini biso ndenge yango emonani bamundele ntango baokaki sango ndenge nakufi bamundele esali bango pasi mpona nini ayeyeya mingi batuni mais vraiment mutu wana azali mutu andenge mosusu ndenge ni akela kokufa na ntango oyo bazali kotelefone na putu mutu moko azalaki awa mundele ye mpe azalaka professeur ntango akomi na genève na mokolo wana le 3 octobre pamba te mokolo wana nde sango etangolaki ebe ntango akomi na genève mbele na poko wana telefone alingi koloba na sone minazo me ngai nalobi ngai yoyo ngai nazalaki na kati na zaire nayebeli lelo oyo na mwasi na ngai zairoise tokomi lelo oyo me pamba te tooki nde sango wana etamboli na kisasa mpenza ntango toya kolongwa na kisasa na avion suser bato nyonso baza koloba moto yango akufi enemi na biso akufi bazairois kona na aéroport enemi na biso asi akufi akufi solo ya solo mpenza akufi lokola naza kokende kuna na poko nakende okutuna ye akomi kaka na poko wana telefone mwasi na ngai alobi mundele moko aza kotelefone nani ntango naoki nkombo nakei kokamatela telefone nalingi koloba na soni minanse me ngai moko oyo te me balobi ndi oyo okufi ereserve kozali koloba na revenant ngai nakomi revenant ngai nalobi nazali vivant nasi naoki sango wana nde nakufi nazali nalingi nde namona na miso yo okomi saint thomas soko mpe bo saint thomas ezali yaga kaka aye mokolo wana ngai nazalaki na bato na ndako aye kokota na mbuta bena
e papa asana bato kona maya ko déranger pe ezali te mais pa bato tookisa ngo akufi bato mwingi wasepele bamundele esali bango mpasi tala nano likambo ndenge wana bamundele bamoni mpasi mpo na ntina na likambo wana ntango nakomi na bruxelles pa batele 3 ezalaki makolo ma misato le 4 ezalaki na tongo na 7h30 tozwi avion tokomi na bruxelles bamundele bayokisa ngo jangenda komi na bruxelles ndenge bayokukunda yawa ngana komi belge bagenda kunda ngana belgique babu sisi malamu nde tomona batuni bana na ngai e papa azali ko na ndako kasi okakisa ngo akofi ebena elombe ya katakata ye mosika te ale abenge bato balazap yango na sango na bokaki epanzanaki pamba te bato lazap oyo bayaki kointerview ya ngai kuna na bruxelles ntango bamoni balobi ebie vraiment makambo ndenge boyo ezali soni biso bazairwa mingi tosepeli pamba te yo okofi kasi yo osalaka biso nini lobi tuna zungisaka maliba kuna na sasa nga nasalaka bango mabe nini nakokendaka na ndako ya nani nazwi na ngai te navwandi ndenge nini oyo bango nde bazali kosepela nde na kisasa mpenza ezali fete pamba te le grand franc-maçon il est mort le grand magicien il est mort le grand rose chrétien est mort le grand sorcier yose tu makambo wana ezali kaka ngai vraiment nazali riche na kindoke riche na franc-maçonnerie riche na magie et riche na rose croix yose tu grand sorcier grand franc-maçon grand magicien grand rose chrétien il est mort enfin un ennemi de moi ngana komi ennemi na bango ngana zanda bango ennemi te parce que bakabare na ngai kasi bakulinga kangai te na balabala na bitu wanda soko bakulinga kakwana mutima ya pasoke simbangiso ye ndangu na bango isale kusila ereze make nzambe zana patience so nzambe zana kana patience te nde mubulu kasi nzambe zana patience azala kujila kaka oyo matoya kuoka katango oyo tangu na kalabu zaleke kuoka yengo makambo maleka ma 1917 message wane pesa man depuis 1917 na 1990 makambo mazala kuoka na mazala kumona bamundele bamoni mawa muntu mwindo asepeli ngana sala kaba muntu mwindo nini un ennemi c'est l'ennemi le plus dangereux kasi mundele oyo mwana kinga ilobi ennemi sikasikawa akomisi alibi solo bati na yo tosepeli mingi bati mbangisa soko zala kusala isika na mutu zala correct mukolo na zaki naenda kwa papa kulu na mwani madamu moko wa ye na mwana na bisu moko alibiete papa ya solo na komisio pamba te batu na yo bazali sérieux sikatika wa batu na ngai nyonso tu bakozala be bakimbanya pamba te bango bazali vraiment correct na baoyo bazali na ngai deja kuna na kati na mosala na ngai vraiment bazali ko rendre ngai service même na kende sika nini na tikili bango bongo yo sutu kaso ya kukutana ata sengi moko ilumite yango na papa okopesa ngai bato mosusu basala na ngai na lingi na société na biso wana ezala kaka binu na binu tomoni ete baoyo bazali bakimbangisi te balingaka binu te kasi bakomona katika mabe bino bosalaka nini nga na vwani na bakimbangisi namoni likama mabe te kasi bato bandeko bino bato mwindu balingi binu te batata na bamama eloko nini bakomwana koya mabe bapardon bapapa nafuka masili ntango mulai bakanda kuvwana sino mabolongo na bino makulela soko mango maleli mwanyite mondele oyo akangaka biso mondele akitire biso xenophobe kasi lelo oyo bamondele balubi te solo bozali batu mpenza tozalaka koyiba bino te
kasi balingi binu te esika na bandeko na binu bato mwini diangenda kofi professeur wana vraiment alobi nzambe azali mokolo oyo tosalaki libondo na biso na le 3 novembre tosalaki libondo na biso na conseil yenamo na ndako ya conseil écuménique des églises bamundele ebele oyo toyambaki awa eh bien ye mpe professeur wana ayaki ntango atali ngai alobi nzambe vraiment bato mwindu bozali kaka bato mabe bozali kaka bato mabe pa bate makambo ndenge wana balobi na zairi ngai nazalaki wana mais vraiment mwaya kusirika yelaki ngai nabeta mutu mosusu kasi nazali mopaya soko na meki wana bakokamata ngai ye nayibi te ndenge bakosala ngai yango wana bangaki mais seno nabetaki mutu moko ndenge azala koloba ete pesa ngai masanga mwana mwasi wana ke kozwa masanga abwaki yango na mabele abwaki na mabele ase kofukama wana atumboli maboko na likolo yangenda akofi mutu wana azali dangereux mais azali dangereux na ye ezali ndenge nini asalaka nini pa bato oyibi ye te oyo mayele na bozali na yango biso bamundele batopesaka bino esika sika oyo nazali mayele na yo oyo yangai ya nani eleki ata sapato tutu na likulu na yo mundele ka moto abongisili yo oleki ngai na mayele ndenge nini mutu wana azali dangereux me nalingi nayiba ndenge nini ye azali dangereux asalaka mabe nini explication ezalaki na mutu mutu wana te ale avandi bwana kotuta masanga kopesela baninga bwana mela même ce qu'on a dépensé 100 000 francs, ça ne me dit absolument rien. L'essentiel, que cet homme est parti. Pour avoir fait quoi? Bamunde baza kusika kasi nini? Baza kusepela pamba te diangena. Kasi diangena ngonani? Oyo mwana papa simuki mbango chamba chakana ngoma ikimbangi. Bamunde mabeni. Ngora baza kusepela. Vraiment les noirs on ne les comprend pas. Mondele aza kulubananga makamandenge wana. Mawan mundela kumi de falsera papa oya zara kile enemi nangai ekasi muntu mwindo ba meme naki mukana nzambe tangwa na bakumba nganga nzambe munene penza sasa botine baka na kubeta batu wana mutayala la lobie yezo okutane wapi otigere mukani chanza siri mwana na yana ba mama batata tobanga biso solo ekutikala solo elukuta pe ekutikala nini bele lukuta yangwana bato oyo baza kuliaka mampa oyo etuni na zelo soka silisi mondoko na ye kumi pasi pamba te mabanga wana ezali lisusu na ntina te babikuli ya lukuta tokoyiba makambo koyela biso sino bana papa somoki mbango vraiment tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko etosala misala tokolonga na biso kaka balinga te biso tosi tolongi deja wana elakisi ete oyo makomi okati na mokana batata nzambe ezali mpo na biso bango balobi kaka awa ngai awa ozalaka koleka te ozalaka kaka mopaya bazali mutu munene ngai natuni na bapouvoir ndenge na ndenge ngai nazali ndenge boye kubanga na yo to ozali ndenge nini balabala wana ezali esika wana tokokutana masolo ekozala ntango mosusu ekitoko kasi ntango mosusu ekozala bolole nakokaki na madame moko alobaki papa joseph ngai namonaki lufele omonaki na lufele na ndenge nini papa dutu ntango mosusu okosalaka donc okutanaka na bato nini kuna mama wana alobi papa makambo mosusu mwaya kobimisa yango ezali te namonaki mpe bato bakokendaka likolo donc makambo mibale ondimi yango de solo na ndimi oza na chance yo omonaki lufelo omonaki likolo yo oza na chance bakozalaka mingi te sekaseka omodifie conduite na yo
yango na bamama na ngai tozala kaka bele na makambo misato oyo solo soko tokambisu yango en profondeur nzambe na biso akokosaka na ye te nzambe na biso akolongisa biso kaka sino makambo nyonso kristo tobongisi yango kubongisa yango ndenge nini oyo etindaka nzambe totindi bino mpe bosali oyo etindi nzambe totindi bino mpe bosali donc banda ntango wana nakanisi nzambe akotala aya solo bana na ngai bamoni pasi tokola bana na ngai bamoni pasi il faut bazwa oyo il faut bazwa oyo il faut bazwa oyo biloko nyonso bituni na biso soko mondele azali te mwaye ezali te bamama batata namoni baparasoleil ituni mpona nini po ate to se protéger contre les rayons solaires soko mbula ebeti eloko na yo koprotege po ate opana mingi te ezali oyo ya mosuni oyo ya molimo tobongisi soko tobongisi parasoleil ubie parapluie oyo ya molimo nakanisi nzambe akosaka na ye te akopesa biso nyonso tokolinga tosala misala bazalaki koloba na biso makambo ebele na ntango na kala tozala kondima yango te est ce que c'est possible lelo oyo emonani na miso na yo na ngai wana tolobi ete nzambe akosaka na ye te alingi kokosa biso ya te soko totamboli na solo bamama ndumba bakobikula makambo ya ndenge na ndenge kasi kosala attention mutu tokokaka mingongo mibale nzambe azali kopesa alitei na ye na kati ya mitima na biso et satana mpe ye azalaka toujours aux aguets il est tellement vigilant ntango nzambe azali koteya ye mpe aye ale atie oyo aye soki ozalaka na yo makasi te okotia préférence na oyo etindi satan wana ebandi kokamwala or ke tata alobi bien bozala esika moko yesu alobi na biso ete mibale ubi misato bayangani esika moko na ngai nazali na esika wana bongo bamilie ya batoto tundi awa yesu azali te yesu paya kotutela biso sango ndenge wana ye azalaka na afrika ekweka dira ngai ninkhando zane mfumu isike bamama na batata tosepela tekate makambo mosusu oyo etikali koyela biso malamu nde tomibongisa sikasikawa tozali na basango ya kopesa bino ndenge namoni na putu na sika na bana na biso na sepeli solo nde bamatoko bakubuta ngumba emonani banduma bakubikula emonani pamba te ndenge bana na biso bakumi na putu na kamwi bango nyonso tuku bakumi on dirait bakatéchisme bakumi on dirait baselo bakumi on dirait bapasteur c'est-à-dire bakimbangise mibale bakutani rien à faire babongisi lingumba muke ale lingumba mpe ekoli ndenge tomoni na paris ndenge tomoni na bruxelles ndenge tomoni na suisse na l'allemagne na londres na stockholm c'est-à-dire esika nyonso tu lingumba na biso esebimi bana na biso baza na canada c'est-à-dire bana wana baza na canada pamba te canada ezali bambuka ezali ebele même na poto na bruxelles mais esika nyonso tu bato na biso bakoki kokutana bakotika lisusu kumba tata somoki mbango te maintenant tata moko akendaki kosenga biloko na kompani moko akei kuna alobi ngai nazali boye ngai nazali boye ngai nazali boye alors ngai nalingi ete bosalisa ngai ntango baoki azali ndenge wana solo bakai kobenga bato bele soki nani kooka na motu wana pamba te apesi biso makambo moko monene
ale baye kutuna yente asalimu tuna mayele a tutti batora balubi moko atali alibi yo tomoni solo penzan oza kuluba mwama kamo ya solo kasi soko tutali yo pe olati la mandingi musu kasi la mandingi ngana lati ngai na lungu pesa kuna shika papa zalaka ozalaka pen ezali très bien kasi makamo mususu ezali ndingi mususu soko la ndingi wana ndeto salisi pamba te bisu tuzali kuchina ntangu me pamba te ngana yibi na santa dakai ngana yibi kuna na keda ketina nkamba kasi batu na bisu bazalaka ndingi mususu kasi yo mpozali ndingi mususu olate la maya ndingi mususu kasi na tuti kosi mepeza bakosi ya ndingi mususu uza kutala te dabisa ya kutala bakosi na yo wana te uza na bakosi ya ndingi mususu lungola na bakosi wana nde toko pesa biloko ndiyo osengele bia mutamuntu wa talibo ya lubi bayibi ngai ale muke atininga mukano na puto awa talaboy na kanaje kusenga boy talaka bandime bako pesa bisuli sana kasi papa nazareke kutambala tangu nazareke na sasa ndenge mususu kasika ndenge na kumnya wa vraiment tina mukanda yomoko tangu bamoni yangu ebe okumwana ndenge bakusifila bisu biloko okana na makamba esika wara bamama na batata mema uniforme moko mibalete kanisa ka sokori kamunini wana za kulu mwana na muntu bakutea kaina masese zaibo yote soko lati kazaka mususu awa olati patolo ndenge na lati papa lati patolo ya mwindi na basosete ya mwindi me lamba wo ya ti kuna abakosi na izali ndenge mususu bokolo baba yote kasi oya dibanda oya na kati kuna bawana bamone oya kati oya dibanda bango batali yangote kasi batali yo zalo kubuka lukuta makimbali tuyibi bango to yibi na sansa dakai talana to yibi na nkaba yo olubi beza solo oyibi papa fuma ndongo kasi oyibi ebena dibanda yo lati ndenge mususu ya lata ndenge mususu empana ni binu baleba lata la mambo kote binu la mana binu bokolata ka vert blanc ezali na tina malamu de yo bi tamona dibanda ta oya yo ezali ndenge mususu tata wana ibinda ba moni la mana ngai na kolata ka zala mondimi ezala tendenge yeso albatende ce peuple mon nom de nom na kati na mitima na bango bazali musika bisu tala na katata simo kimbango malamu leto la na pe matami na ye pesa meni bisu mukumba ezali ntango na yo na ngai to sito longi na bisu to sito longi to renforcer position spirituelle na bisu mibeko bolingo misala ngonga isi beti pate bana na bisu bazali na putu ndenge bazali kusala solo isengwe kama tingai pamba te tuyibaki te nde bamundele bakukubisa bisu yo zali nani je sais que mangi voilà mettez-vous là et vous moi je suis mettez-vous là-bas taw bakoloka bata musala batini mukanda isika wana bakimangi venez nous avons besoin d'un tel mutua ibi musala boy ok kuna bazi attention imitez votre chef il est stable et il est propre na musuni nazali nanga mutu mwidi nazali sala donc na linyete maoyo na oki na putu na maoyo na oki awa malamu nde totia mulende tozala na bisale kitoko muntu mwindo alungo wapi na lubaki na mokolo mayele bana mibale babutami bango mibale babutami meme mokolo moko
même des heures différentes, kasi babutami mukoromoko. Bana mi bale wana mususu mundele mususu mutu mwini. Bachi bango na isika moko. Bamona mutute. Bile na bango c'est toujours automatique. Pamba te bamundele bakomi vraiment na mayena ndenge mususu. Bazala kolie sabango kuna komona mutute. Bana mi bale wana soko bakoli nani mutoko kima mususu. Bango mi bale wana bakoli bamunoko nini. Maka mwana pesa kabini yango. Bana mi bale wana nani akukima muninga. Nalubaki na mukolo mayeni. Bana mi bale babutami. Bango mi bale babutami même mukolomoko. Même des heures différentes. Kasi babutami mukolomoko. Bana mi bale wana mususu mundele mususu mutu mwini. Bachi bango na isika moko. Bamona mutute. Bile na bango c'est toujours automatique. Pamba te bamundele bakomi vraiment na mayena ndenge mususu. Bazala kolie sabango kuna komona mutute. Bana mi bale wana soko bakoli nani mutoko kima mususu. Bango mi bale wana bakoli bamunoko nini. Maka mwana pesa kabini yango. Bana mi bale wana nani akukima muninga. Wana kuku limbuli. Nazali na bankoko mi bale. Mwana sami azali melata. Mwana mamari azali mutu mwingi. Soko bakumi esika nangai nanda kunangai pamba te. Bango mi bale bazali bankoko te. Ale. Mwana mamari soko aje esika ngana vwandi. Chango ayo kurubasa. Papa oye. Papa oye. Papa oye. Oye. Espère du monde. Nous sommes derrière vous. Soko moni kaka mwana sami aje. Mwana nanga koko nanga wana kanga mimi sikawana. Akuluba disusu te. Oyo mwana sami aje kama tie. Esengo ya disusu te. Akini mbango isika mama na ye. Akini ngai. Akokimi na kanini. Tala na kama sekere izali sikawana. Kwa nini mwana oyo ya mama ri azaya kukima. Bango mi bale wana balali soko mbola mine mbola mitano isika moko. Tangu baba na bakuluba mnoko nini. Mwana sami kututa français. Mwana mamari bakututa français. Kasi kuna isika wana bakanda kutia bango isika chango bakubima bango mi bale après 5 ans. Après bamoni mutute. Bakuluba de français, anglais, ki chinois, ki japonais, ou bien mungongo et ki Congo, ou bien ngati kingala. Bana bakuluba monoko nini. Ese bakuzala mababa. Bakwa kusolela bena bajeste. Kanisa de Kamwana. Lycée Senangai en 1970 septembre. Bosi boyibi yango na bosi na lubila kango badakala. Tata oyo mutunaye amoni ete oyo ezali mabele na ngai alia lo ni banjete. Bamatite babimi kuna mbola moko mibale misatu mine. Banjete oyo baloni kuna ekube banjete kitoko. Esikasikawa mutu oyo ameni masanga na ye. Semana kumela masanga sekana junga na mbuka. Akolekana kati na bilanga wana. Amoni nzete kitoko. Ombrage kitoko. Ale pamba tia sia meli mingi makasi makukenda mazana yete. Sikasikawa ye kosapuye contre cet arbre là. Sikasikawa ale a tuti mpongi tagia cigarette. Aji cigarette china monoko. Almeti zaliawa. Sikasikawa meti kuluka ale aji almeti.
tangwa sali atuti boyo almeti yango yo kasi musapeaza kututa kwa maboko na hizo ukenda kama shika muke kama tani sigareti yango na munoko kasi moto za kuleka muke ya kumizikisa kwa nini azali sous l'influence de la boisson tango yo sigareti zi moto akamate ole abo maalumeti wana moto wana peli mwanyete ndenge na tango ilanga moi makasi matiti masima kabuki ale abaki alumeti wana moto ikamatani ya tango moni moto ye alubi soko ba moni de izali ngai butela tumbi yango aba ko bomanga yi ale akimi mbango kuna nkunku wana ikamati moto kuna nakati na nkunku wana ba bifle bazali ba elephant bazali ba tigre bazali kuna bamuta muntu misatu kwa tena sala rapide bamuta muntu misatu banani muta muntu tutu batutu batuni nakati na banda kuna biso tutu abongi sakinda kuna ye krezeni biso na ye ale abongi sinda kuna ye soko ale tango ekuki ake kokota ekuna nakati digorolo phazali ye moyen ezali te esika nyonso tu ombre ezali ake kolala kuna na kati na zamba yango vipere azali nyoka sikasikawa mbutamuto ya tumbi bilanga na ngai bilanga baminge abie banyama bakimi mbangu muto bilanga tango muni ya batumbi bilanga na ngai ndenge nini oyo sikasika bakumi esikoyo bakoko kuzwa moyen ya kokima kasi tuta lubi ngai fona jela nano lukola ndako na ngai ezali dikamote tango amoni moto ekumi pene hale ya kimi mbangu le na libulu na ye afunguli misa za kutala kakuna dikolo kuna moto ezali kuyaka yayi kasi hivi mala mude garasi na ye ezali toke loko mogo kuzwa ye ezali muke digolo la moninde akimi ayo kuta na biso ya tutu bampuko bazala kana nakati nanda kuna biso ale tango moni ale yakoti muta tutu atali ale kasina ni biso visitero yo koti nanga yo de pardon yo mogo moni kuna te kati soko muta aleke bima malembe o izali nda kuna ngai mutu na tungu muta digolo ale bi ça va très bien vipere sikasika moni moto kumbi penze yali yuko sana hili bisute ale azali kukima akutiri bulu alubi chance ale akoti akai kuvwana tangu akoti azali kuyaka wo sikasika wa mutamutu tutu atuni nani mwaleta kuya nyoka bangumi bale babandi konene tango mutamutu vipera ye kuvwada atani mutamutu tutu atani ligolo alibi soko mutamutu ene likola leke ye tutu nazana nzala aliya kana pelpele pardon mutamutu kuya pelpele ngai te kaso yizali nda kuna ngai ligolo la kanisa alibi ngai likola nazala kana ngai ndenge boye mutamutu kusima ngai te mutamutu ye tutu hayeka mutakenda liboso ngai tango kuyamba ye ngai ndenge na kubimbi na wandenge mututu digoro ya lubie soko mutamuto ya lete ndenge na kubimbi na wana 80 à l'heure pambate vipera aibi na ikuki mbangu te mutamuto vipera kuluba bon ngate na zala kina nzala bana tongo na lete lukula ye muta ndakoyo azali kitoko pesa munene lelo na kuzai donc moko bakumi satu bazala kina likani sina bango mbula kuna petango banuage yeli mingi kuna na likolo mbula pe ke ku prepare tango na mupepe ye moto ye makasi kuna likolo pe balu tango yo hala tuti mbula tango amoni moto izal ko yadi susute kasi mbula beti makasi
soko vipera liyo tumbo la mtu kaka mutamutu tutu farto mutamutu vwanda beto jela te ngane nazana kaka wa soko sala nini kaka wa ligoro la jan zambie dukola mai fema ye ngara kukufate bango mibale awa lero ndengeni bakubimina wa soko mai makoti kan ndengeni nakubimina wa ndenge mususu abe mbula yubi mai maizar kuyaka male muke ale mai kosuna na kat na makasi yon sutu tuta lingi kubuta mwai te ligorolo mai makoti na dibumu buta mutu mpidi oye zarako kana baninge yempe akufi tutu azali nani buta mutu ligorolo azali nani oye tata kulutu vipe ya bangu misatuwana azali nani moto azali nani mula azali nani mutasubisa kimakamba na pesa mili sesewana banda 1970 tawo tusala ki inauguration enda kwa nzambi ya nzundu na kanisi ba oyo tezara mamisio ye bozara ke na pesa kabino kesewana ti lelo bo pesa nga réponse te bana mi bale bakulu bana monoko nini oyo mwana ne bankoko nanga mi bale mfana ni mususo kukimaka muninga batata na ba mama tezara ko kende esika wana etikani moketo 10 mutamuntu vipere soka suyo kufi kasi elombea ye abomiye mutamuntu tuta tunga tinda ko kasirika mbomoko zanga kaje soka chaki didusu mususu kuna ndentango kaka mbula ye nde abima kindo kansa balabala moko kaka ba musatu bakofi mama na batata somi bongisa ozale mwana papa simo kimbangu tambola na mibeto tambola na bolingo tambola na misala fuate nzambe na biso sepela to sito kumi esika na bisu tango oyo batu bayili bisu mabe na kamwi vraiment ngamu tunakufinga kama tute kasi na kufa lelo lobi musika liwana boy yango te na kukufa kaka pamba te ezali balabala na biso soko nzambe alobi ale papa simogimbangu aye mwana ngai tokei papa merci ale tango sisi nakuzala na tango kokanga biloko te mwaye kokanga biloko lisusu ezali te etikada bongisa pantalon baza besoin pantalon kuna te tikada bongisa abakosi na tuta ezali te balobi kaka na kei tango tokoyaka tokoaka banzelo ka tango tokozonga kuna tobongisa milimo na biso batata bamama ngai na sengele na bino ete tozala bandimi ya solo bana papa simoki mbangu. Vous êtes les ambassadeurs dirigeants. Voilà devoir à chacun de nous. Petani nzamba zakana na concurrence.
Tele bibe kwa biso. Sokoto bongi yango tozali vraiment les vrais ambassadeurs. Na pesi bino merci. J'étais qui? Ça t'en a que vous 50 là. Ça t'en a que kuluba leto kabana. Izali boyote. Bini bolengi to zala ka besi kama kona ye. Ah soko bolengi kaka. To zala isi kama kona ye. Sika to viti to sala. Yawana sangi sibinu pamba tena bacha kitu bala kwa ya sengi akusara azar kusara kwa control sika sikao Atuka ke bagi sejala sih. Ini betul betul negara ini awak dah sini sini sini. Mana mama jawab. Kita mau kena sadar. Batatana ba mama tobanga na bisu te choko sala nini e choko longa. Sepela bamba te tokumi na chango inaka. Ezali chango na yo. Lakitabele ndengi nzambe aya kutina bisu bolingo mibeko misala. Nazwaki sango avante. Mokolo mamitano sango ba pesinga ye bangi singa ye. Dinguma na bisu kuna na États-Unis d'Amérique franchement yekumi munene. Ndenge ba okela kango l'année passée le 17 décembre. Batwana ba lubakinde bakoya. Esika sikawa ba memi moto kuleka. Baya batwana kubayate. Mengai na bangi. Ngai na bangi. Nabanga te okuluka kama kamwe
baya soko bayete batata passer bama mais c'est-à-dire kambe bangisi bango de bangisi nga yangoyo ndenge bango bamoneni kuna donc na sanza ya décembre baya 250 chocolat sa bango wapi nye bango babongisi programme na bango na mbula nyonso tu il faut 1000 chocolat sa bango wapi baya bango bakobanda na sanza ya décembre e makambo mayeli biso justement na avant-hier nasala nini bato ndenge wana baya 250 na sanza ekoya bagenda kutikana na nkamba 1 mois bakulala wapi awa na centre d'accueil tukutia bango wapi banda kongo oyo kulala sa 250 personnes mama kako dingara lambasi matotutene ombasike tatu bamama oye na mokolo mwa misatu bamama solo bozanga te pamba te bino bozalaka makasi mokolo mwa misatu bozanga te pamba te bato wana soko bayeli ngai 250 balingi kolala na l'hotel te il faut balala esika ngai nazali ndenge nini tokolalisa bango vraiment na bangi sadi bana balobi na ngai yango na bandi kubloke na bandi kokanga nzira mpo ate baya te baya soko baya te bere mundo kokaka te bino basene bodi baya awa balobi malamu nde bato wana baya te ba exilo pori balobi te solo nasina oki bino nasina oki nye na oki banimba do yimbi senzembo bisinyo soto yemba yango ale banimba do yimbi senzembo wana yimbi se bisu batoto bibisi yango izali nzemba 1921 Nukatamulanga
nkunga umwanga ne madu tando ya solo nzembo epanzani pamba te place ezali munene bwe bato bazali pe mingi yango wana nzembo nde epanzani kasi tosi toyibi yango nde tokoyamba bato solo bino ndenge bolobi baya soko baya te bon ndenge naoki ndenge bino bolobili ya solo me bango balingi kolala esika mosusu te etozali mpe na bato oyo baza na bandako minene te alors vraiment wana epesi ngai pasi banda lobi naokaki sango wana mutu na ngai etamboli pamba te soko bato wana baye sikasika wana ndenge balobi bakolala kaka esika biso tozali ezali likambo kitoko kasi ezali likambo moko ya pasi pamba te ndenge bakoyela na mbola moko il faut 1000 ya bato baya soko tozalaki na baesika na biso moko bamama na ngai bazali batata na ngai bazali bana na biso bazali nde tokoka kaka meme kolesa bango soko na kaboli yale bino boke kolia esika wana bino boke kovanda basika badirigant sika wana bajetekis sika wa bajene exilopori sandowa faki fletiste bana nkole sisi yose tozali tokaboli bato wana na kanisi tokokoka kasi tozali bana bandako monene te biso bamosusu tozali balocataire bape moyen yango wana nde ebangisi ngai vraiment en tant que locataire alisika kuseka di yo sana yo locataire osi bato ndenge wana okolarisa bango wapi mokolo na lopango mpe azala kongala kuna wana kozala soni te pamba te soko bato oyo balungu wapi o balungu na amerika dilungula bango awa ngai yo moto kofutelaka wa bango te alors ntango bakutana baza koloba nini obanda kodimbula bango ekomi na bango lisusu mawa tokanisaka nde tozwi batata na biso bandeko na biso orke sikasikawa bazali kobenganaka ye mpa na biso alors nakanisi bakotina mokanda esika bango baloi moyen ezali awa te totikala na biso kaka kuna alors bato wana bakozala lisusu na mawa pamba te basi bamoni nzela na bango baya soko baya te bon bomeka nani kosala ndenge tokosalaka soko tokobanda ndenge nini meme soko bandako tokobongisango ndenge monene boye te ndenge mpe boye te kasi malamu nde tobongisela bango esika babwana bondimi soko bandimi te bosala nanu coup d'envoi na mokolo mwa lelo oyo bayelaki biso bakibe wana na mokolo moyenga bokomona bango lisusu awo pamba te mokolo moyenga bamonaki mawa pamba te bamosusu bayaki na bakupe bamosusu bayaki na bilali ya ndenge wana bango bayibaki te biso kwenda ndako ya nzambe yango wana sikasikawa baza lisusu awa alors nakanisi tokoyamba bango lisusu awa po ate bango nde bakomia masango liboso nde ya solo toke komona bandeko na biso donc batata na bamama malamu nde tozala bana ndini tozala bana na bolingo tozala bana na misala tozala bana na mibeko ndenge bolobi nde baya bon nafungola nzela baye nawokete bamuta ngai nasilisi na ngai nazwi bino ntango mingi kasi lokola nzambe tata nkolo ye mosantu bakosaka na bango te tozali kokende vraiment bobanga na biso tobanga na biso te pamba te likambo na biso esi eye kokanisa te ngai nazali boye kobanga na yo te ata biki oyibi kosala yango te namoni baza kobongisaka bayaura awa ebele ekasi oyo ya biso ezali kaka mwamba na mwamba oyo bamondiale baza kosala na putu ndenge mosusu
fanani papa tuzali bati mwindo patoto bokosa mbingona libaza kubokosa bisu mwanyizalite kitisa mutima makamwana mazali mayo yo mutokobongesa soko yo bongisite abue ya tikate tatanza mina kori yezo limu santo ala tabisu abongesa bisu salama salama ye na kumuna tata mwana pia limu santo amen. Papa,
Ici, c'est la délégation congolaise. Maman, appelé à l'objet. Hata kanisani tale hapa mama na nyota brother baba. Faki mukoloma mitano nde na solo na binu Faki mukoloma bale bajer mukoloma satu ba mama ndege to bango sa programme la semaine prochaine bako tanga na paroisse bako iba mukolwana na ko solo la e to pesa na mota pamba te ko le binu zalmi papa bu sari binu te na zana binu so ko zambe ndi ya pesa nga makasi de to ko solo la toka ni allez katika tukabona ukumbi ya tata mwana pe ni musanto mukolo na biso mobandi kusila bojongi na biso na bandako isiku jongi sabana na yo moko na ndako na yende ya yera kina kimia biso tuzale kimiri mususu te bobandi suka izaliyo ko kusabiri mikano na yo ndenge bino mosiba komisi bisu na date le 18 novembre 1990 tozali na litia nde na batango tikali yonde kusali bisu pate tokuma yango pamba te ezali tamwelaka litanga moko ekwei na ibali yo moko zali kutalaka soko tokabati yango na makama zokulekana kati na mokili imani ndi solo yo nzambe ko sakate ko sabele mekano na yo moyo bimba batiri biso to kimimbula porque yo nzambe yo zali omoni nde tozali na mokumba oyo opesi biso nde totunga mokili mwasika mokili mwa bolingo mokili mwa mibeko mokili mwa misala
poate to ko bi batara bisu moko sare sabisu poate to sala beren ndingi binu bolini ndenge to bi to ko kabana bisu na bisu to kabana bomutu kasi na mulimo to ko kabana te ejungi samoko moko bena ndako da ye ndenge ayeraki pamate azali nzambe lokola yo moko bele kimia na njutu mpena milimu na bisu kimia na kati na mukima bisu kimia na kati na République populaire du Congo l'Angola et partout tozali kosenga bele kimia na kati na Afrique kimia na kati na Europe Amerique Asie Océanie la guerre du Golfe tolo bari susuni oso yidintina sara bele ndenge yo lingi me kombusa na te langage na yo Dieu prévoira bele mun nokowana e kama tibi sona kati na mutima na bisu to koloba kayango poate solo bino bakosekate bele sale sabisu poate to zamat mazal ko dinga bisu na kumunda tata mwana pia ni musa amen ale boka na malamu botrene na banzilate e bosala attention na kokat tokani boyate bokala merci. Potama na Yesu babateli na mpate bajalaki na mokili yango bajalaki na lisobe na butu kosenjela etonga na bango na mpate mwana na nkolo abimelaki bango mpe kembo na nkolo etanelaki bango mpe babangaki na somo monene nde mwanje alobaki na bango ete banga te njambi tala napesi bino sango malamu na esengo monene ekozala na bato nyonso po ete mobikisi ye Kristo nkolo abotameli bino lelo na mboka na Dawidi oyo mpe elembo mpo na bino bokokuta mwana moke ajingami na bilamba alali na elielo na bibwele mpe ebele na banje na likolo babimaki pwasa na mwanje yango elongo kosanjola njambe ete kembo na njambe na bisika bileki likolo mpe kimia na nse na kati na bato oyo ye asepeli bango tobondela na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu na baoyo banganga nzambe batelemi liboso na yo mpe
ye na bana na yo yonso tozali bato ya masumu papa, kasi na bolingo na yo osopaki makila na yo nazala mu batata bamama bilenge biso bakimbangiste. Tosi totangi maloba na mokanda ya bomoi, tobandaki na nzembo ya Dawid. Toyebi ya solo ete mokanda ya nzembo ya Dawid esalamaki na 3e siècle avant Jésus-Christ. Ezalaki na Hébreu na 2e siècle avant Jésus-Christ nde batiaki yango na grec, balimbolaki yango na grec, pamba te na tango wana na mokili ya bamindele bagrek nde bazalaki bakonzi, batiaki bamususu kati na buumbu. Grek nde ezalaki langue officielle lokola awa tozali na français, na tango wana grek nde ezalaki. Tango Alexandre le Grand amoni ete azalaki empereur, azalaki roi, mokonzi ya munene, tango na ye amonaki ete mokanda esantu ya bajuife ezali ya kitoko mpo na mabota mobimba, nde apesaki lotomo ete lokola ezalaki na Hébreu bati yango en grec, balimbola yango na grec mpo ete moto na moto akoka kotanga yango. Nde na yango mokanda oyo ya psaume basalaki yango, balimbolaki yango na grec na 2e siècle avant Jésus-Christ. Na yango na banzembo toyebi ete banzembo ezali à peu près 150. Banzembo mususu ezali banzembo ya kosanzola nzambe, mususu ezali ya mabondeli ya kobenga nzambe tangu tozali na mikakatano, mususu ezali matei. Nzembo oyo totangi batata na bamama ezali matei. Matei oyo bazalaki koteya na ndako ya nzambe, nde bazalaki koyemba yango tango bazali kokota na porte ya munene ya ndako na nzambe, po ete moto na moto amikanisa azali lolenge nini, azali ndenge nini. Na yango bazalaki koyemba nzembo oyo totangi, nzembo ya 24 salaki awa 24. Na yango bazali koyebisa biso ete nzambe nde asalaki mokili mobimba. Nzambe asalaki mokili mobimba, biloko yonso esalamaki na nguya na ye. Biso bato tosalamaki mpe na nguya ya nzambe asalaki biso. Nde bapesi mutuna na kati ya nzembo yango batata bamama, nani akomata ngumba ya Yawe? Bapesi pe réponse, balobi oyo asalaka mabe te. Ya liboso wana ya mibale, oyo azali na motema ya petwa. Ya misato, oyo alobaka lukuta te na nzambe na ye. Yo ozali koloba nzambe nzambe nzambe, kasi ozali kolanda maoyo nzambe azali kolinga te. Ozali moto ya lukuta. Moto ya lukuta akomata na ngomba ya Yawe te. Lukuta epekisami. Soki biso tozali na lukuta tokomona nzambe te. Kasi baoyo basalaka mabe te, baoyo bazali na motema ya petwa, baoyo babukaka lukuta na nzambe na bango te, litomba nini bakozwa? Nzambe alobi boye, akopambola bango, pe sembo na ye ekozala kati na bango.
toleki na mibeko zomi batata bamama mibeko ezali lisusu mopaya kati na biso te. Toyebi ebandeli ndenge Nzambe aponaki libota ya Israel, moto ya yambo azalaki Abraham. Tangu aponie ayebisie kenda na pe ya Canaan ake kuna na mbula ya 1800 avant Jésus-Christ nde aponaki ye. Ezali nde hypothèse. Tangu aponie asali na ye apamboli ye vers 1700 avant Jésus-Christ. Joseph na bandeko na ye famille mobimba ya Jacob bakoti na Égypte. Après vers 1300 avant Jésus-Christ babandi kosalisa bango misala ya boumbu. Bakoti na boumbu na mokili ya Égypte. Tango ekokaki vers 1250 ans avant Jésus-Christ, Nzambe aponeli bango Moïse. Alobi na poni yo Moïse. Liboso ya Pharaon okozala Nzambe na ye. Aaron yo akozala lokola prophète. Ngai nakobandaka koyebisa yo makambo. Yo ozali koyebisa Aaron. Aaron azali koyebisa na Pharaon. Ngai nakotia motema na Pharaon makasi. Soki otangi na Exode 7 chapitre 1 à 2 kokuta likambo wana. Nde bandeli. Moïse asalaki toyebi ndenge nini bana Israel babimaki na mokili ya boumbu. Tangu bakati sima ya monana bakomi na esobe vers 1250 avant Jésus-Christ. Bakomi kuna Nzambe amoni ete il faut apesa bango mibeko. Nde Nzambe apesaki bango mibeko zomi oyo totangaka mikolo nyonso. Batata na bamama na ebandeli toyebi ete tangu nkolo Nzambe na biso asalaki mokili, asali batata na biso Adam na Eve, apesaki bango mobeko moko. Biloko nyonso bokoki kosakana na yango, kasi oyo mbuma ya koyeba mabe na malamu bolia yango te. Batata na bamama makambo wana esi eleki. Kasi na mibeko awa tomoni ete mibeko ezali kolakisa biso nzela ya malamu pe ya mabe. Lokola Paul azalaki koloba na bandimi ete mibeko oyo ya Bayuda ezali lokola molakisi oyo azalaki kolakisa bango nzela ya bomoi pe nzela ya Satana. Ayebisi bango soki olobi Nzambe alobi koyiba te, soki nayibi nasali lisumu. Seke soki mibeko ekokaki kozala te, nakokaki koyeba ete koyiba ezali mabe. Na mibeko nde epesi ngai nzela ete soki nayibi nasali lisumu liboso ya Nzambe na ngai. Soki nasali ekobo, seke nasali lisumu liboso ya Nzambe na ngai. Seke mibeko ezali kolakisa ngai nzela ya bomoi na nzela ya liwa. Yo tata, yo mama, olobi nini? Tosalela mibeko ezala penza na kati ya mitema na biso. Ozali kotambola te olati uniforme te, bakoyebe te ya solo songolo azali kimbangiste. Na tinete ozali kotambola na volonté ya Nzambe. Tozala ba fanatike te, ozali koloba nkolo Nzambe na ngai, kasi na mibeko eloko moko ezali kuna te. Soki okotaki na lingombo ozali ndoki, kindoki na yo ti ozali na yango kaka okangami na yango. Soki ozalaki magicien, magi na yo ti okangami na yango. Soki ozalaki moto ya lukuta, kilukuta na yo ti okangami na yango. Ya solo batata na bamama,
En tout cas, soki otiki te olandi nzela ya bomoi te, maoyo nzambe azali kolinga yo na ngai tokokota te, pamba te toyoki na psaume baoyo bazali petwa nde bakokota na bokonzi ya nzambe. Kasi soki masumu tokangami na yango tokokota te. Na yango toleki na mokanda totangi batata pe bamama. Toyebi ya solo ete Luka azalaki moyekoli ya nkolo Yesu te. Ye azalaki grek, mu grek. Pe azalaki moto ayekola, azalaki médecin, intellectuel na tango wana. Azalaki na moninga na ye babengaka ye Théophile. Azalaki kosala na luyalu ya baromain. Paske na tango wana baromain nde bakoloniziaki baoccidentaux nyonso. Bazalaki na boumbu ya baromain. Théophile oyo azalaki kosala na luyalu ya baromain. Ye like azalaki moninga na ye. Nde atindelaki ye liloba. Yo like ozali esika nkolo Yesu abotamaki. Yebisa ngai nano mosala ndenge nini abandelaki mosala. Nde like lokola azalaki intellectuel asali ba recherche na ye. Atali Mama Marie baoyo nyonso bazalaki bayekoli na nkolo Yesu, baoyo nyonso bazalaki kolanda ye, azalaki kotuna bango mituna. Na yango asilisaki recherche na ye, nde akomelaki mokanda oyo ya sango malamu ekomamaki na Luc. Bamususu balobi ete Théophile wana paske ezali kombo mibale na kati. Theos nzambe, Philos molingami oyo azali kolinga nzambe. Bamususu balobi atindelaki mokanda oyo na baoyo nyonso balingaki kombo ya nzambe. Ayebisaki bango ete nkolo Yesu ayaki azali mobikisi ya bato nyonso, na bajuife na bato nyonso bazali na mokili. Azali kaka mobikisi ya bajuife te. Na esika totangi batata na bamama bolanda malamu. Ayebisi bango ndenge nkolo abotamaki. Esika totangi alakisi biso baoyo tangu nkolo abotami bamonaki ye mbala ya liboso. A part tata Joseph na mama Marie. Baoyo bamonaki nkolo mbala ya liboso. Ndenge bandimelaki. Bakendaki kotea bango te. Pasteur akendaki kuna te. Kasi nzambe ye mei atindaki mwanjelu na ye. Alobi yo mwanj kenda epai ya bateli ya mpate wana. Mwanjelu abinili bango. Tango abini na nkembo ya likolo bateli ya mpate babangi. Ye mwanja yebisi bango bobanga te. Na memeli bino sango ya malamu, sango ya esengo, mokili mobimba ekosepela na yango, mobikisi abotami. Bokokende esika songolo, bokokota mwana azingami na bilamba, na kati elelo ya banyama ya bibwele. Tango ayebisi bango, bampate wana bamona kaka baanjelu baye bele bazingiye. Tangu bazingiye babandi koyemba nzembo. Na nzembo yango elobi nini batata na bamama? Na nzembo yango ezali koloba boye. Nkembo na njambe na bisika bileki likolo. Pekimia na nse kati na bato oyo ye asepeli bango. Tala nzembo oyo baanjelu babandaki koyemba. Ya solo tangu bamonaki yango babateli ya mpate wana na bibwele na bango bakendeki. Bake kokuta ya solo nkolo Yesu abotami. Batata ba mama likambo oyo esi eleki. Ezali ebandeli
ya likambo oyo yo na ngai tofandeli awo. Kasi totala moto na moto akoki komituna na mokolo ya lelo akoloba mpona nini paster atengeli biso kobotama ya nkolo paske toyebi ete na mokili mobimba na ane liturgique ya lelo mangomba nyonso oyo ezali kosakola kombo ya nkolo Yesu bazali kofete kokanisa ndenge lingomba ebandaki ndenge nguya ya molimo mosantu ezwaki baapotre ya nkolo Yesu po ete elembo ya kobanda mosala oyo tofandeli lelo. Mpona nini batata na bamama papa na biso azalaki koyebisa biso ete eloko na eloko ezalaka na ntango na yango. Tokomi na ntango ya suka wana ezalaki ebandeli mabombami eye kati na biso Nzambe alakisi biso yango nde na yango tokoki kobanga te pamba te ezali likambo na yango ezali tango na yango tolobela yango. Batata bamama likambo nini ezalaki na bana Israel avant na kota na mate na biso. Soki totangi na Exode chapitre 20 verset 4 à 6 okomona balobi ete okoki kokokanisa Nzambe na eloko moko te kuna na likolo meme awa na nse. Soki totangi bokei kuna na Yeremia chapitre 17 verset 5 okomona ete mosakoli azali koloba botia confiance na moto te oyo ati confiance na moto alakelama mabe. Soki tokei mosika totangi na Jean chapitre 10 verset 33 bayuda nkolo Yesu atuni bayuda mpona nini boza kobeta ngai mabanga. Bayebisi ete tozali kobeta yo mabanga pamba te omilobi yo moto ozala Nzambe. Batata na bamama bayuda ata mokolo moko te bazalaki na likanisi ya koloba ete Nzambe akoki kozala mutu. Bazalaki koteya bango depuis ebandeli depuis 1250 bapesi bango mobeko bazali kotangela bango boye okoki kokokanisa Nzambe na eloko moko te awa na se meme kuna na likolo. Bazalaki na makanisi wana te meme na tangu ya Esaïe vers 740 avant Jésus-Christ asakolaki Emmanuel akobotama Nzambe elongo na moto me bayebaki te Nzambe yango Kristo yango Mesia akoya awa na mokili ndenge nini bayebaki te akobotama akokweya ubie ndenge nini. En tout cas bajuif bazalaki na likanisi wana te me botala likambo Nzambe amemi contradiction apesaki bango mobeko bokoki kokanisa ngai ata na eloko moko te me ye oyo abotami alati nzoto contradiction na bonzambe na ye abotami. Baoyo bayebaki ete nkolo abotami moto akendaki koteya bango te mwanze atindi kaka moto angelu na ye kendo oyebisa bango korale ya baangelu ekiti tango ekiti ebandi koyemba nzembo. Batata bamama moto na moto il faut akanisa bazalaki bato ya liboso ya yambo koyeba ete nkolo abotami. Bazelaki ete Ancien Testament akolakisa bango akobotama esika nini ou bien ndenge nini likambo yango ekozalela. Non, bazelaki te. Meme Nouveau Testament ezalaki te na tango wana ezalaki te
meme sango malamu oyo ya Luka akomi yango entre 80 na 90 avant Jésus-Christ. Connaissance ya koyeba ete nkolo abotami ezali ya likolo, ezalaki ya nse te. Nzambe nde apesaki kati na bango. Ata moto te akokaki kokoma mokanda ete nkolo azali boye boye, non. Paske ezalaki likambo kaka na kati ya Nzambe, sekre ya Nzambe kati na moto. Ye mei nde akendaki koteya bango. Ezali ba berger te balobaki ete nkolo abotami te. Nzambe nde akendaki kolakisa bango. Botala likambo esi ebimi kati na bino, batata na bamama, likambo ezali kati na yo na ngai. Depuis mokano ezwami ete le 25 to fete Noël, likambo yango ekomi na mabaku kati na biso, kati na mokili. Eloko yango ekobimela ndenge nini? Batata bamama, Noël yango ezali koloba nini? Noël ezali koloba mbotama. Ezalaki fete ya bapakano baoyo bayebi Nzambe te na tango wana. Soki mwana abotami ou bien mwana ya mokonzi abotami, bakosala fete. Fete yango ezali Noël. Tango likambo ya nkolo Yesu ebandi, banganga Nzambe bakutani balobaki bo biso pe il faut to fete Noël, mbontama ya mokonzi na biso. Batata bamama baoyo bandimelaki nkolo liboso, bayebaki ete nkolo abotami, babateli ya mpate. Nzambe ye mei nde akendaki koteya bango a travers baangelu. Pe baangelu bazwaki nzembo, na nzembo wana ezali kati na mokanda. Pe bakendaki batali bamoni ya solo nkolo abotami. Ezalaki lukuta te. Pe bazelaki te ete ifo mokanda esalama nde bango bakoya kondimela. Il fallait likambo yango eleka, batu bandimi na makanisi yango, batu babandi kokoma. Nde likambo ezali kati ya yo na ngai. Tata mama, le 25 mai tozali na mululu ya munene. Tata na biso tokokanisa mbotama ya tata na biso, tata ya kimia oyo babateli ya mpate bayebisaki bango ese ete asi abotami. Ya solo batata na bamama, lokola papa pasteur ateyaki na radio lelo, nkolo Yesu ayebisaki bayekoli na ye, ifo ngai nakende musungi aya kokokisa biloko nyonso natiki en litige, ya kozala na bino libela. Ayebisi bayekoli na ye bobondelaka kaka tata na biso na likolo, bokonzi na yo eya, tangu musungi akoya makambo nyonso akobongisa. Nde tangu yo na ngai tozali pona koyebisa biso connaissance ya likolo, sango ya likolo. Tozali na ba-inspirateur kati na biso, bazali koyebisa biso ndenge nini Nzambe asi asali programe na ye, ndenge nini Nzambe asi akiti pona kobongisa ndenge nini bokonzi na ye eya awa na nse. Batata na bamama toloba nini? Baberger bateyaki bango na baangelu, bandimi. Yo tata pe mama olobi nini na maoyo ezali kati ya makolo na yo? Na yango nasengi nzembo epai ya choral ya jeteki boyembela biso na mubu ya liboso. Ibolo etikalaka pamba, ino mokolo basi akayenda ekulusu.
nyonso nzambe akitelaka okati ya mwana na ye likolo etikalaka pamba kino mokolo batiaka ye na ekuluzu apesakelaka ete akosenga na tata na ye o atindela biso mobikisi apesakelaka ete akosenga na tata na ye o atindela biso mobikisi na mobu ya kotomoko na kamali bwana tukumi bale na moko nzambe akitaka katina molimo santu yenge tata kimbangu likolo etikalaka pamba ngani wana ye asekwakyo kati ya bambwala ino mokolo ya lelo likolo etikala pamba kolo nzambe akita ose basusu bajali kolukela nzambe na lola tokande akitaka ose ajali kolia na biso ajali koloba na biso amibombyali ikomimonisa te na mobu ya kotomoko na kamali bwana tukumi bale na moko nzambe akitaka kakina molimo santu yenge tata kimbangu likolo etikalaka pamba nani wana ye asekwakyo kati ya bambwala kino mokolo ya lelo likolo etikala pamba kolo nzambe akita ose takajangenda kutima yonge nzambe yako takanyalumana kyangani yonge nzambe yako takakizolokele yonge nzambe yako lino ndebosumbaka sodoma na gomora olingaka komibomba bisoso yebibino bilongozali nzela ya lobiko olingaka komibomba bisoso yebibino bilongozali nzela ya lobiko takajangenda kutima yonge nzambe yako takajalungana jangani yonge nzambe yako takakisolokele yonge nzambe yako lino ndebosumbaka sodoma na gomora olingaka komibomba bisoso yebibino binobozali nzela ya lobiko olingaka komibomba bisoso yebibino binobozali nzela ya lobiko so yo kimbangiste obanga nini na mokanda ya nzambe balobi pe kimia na se kati na baoyo ye asepeli bango bato nyonso te baoyo asepeli na bango nde bakoyeba ye biso awa bakimbangiste tofandi nzambe asepeli na biso nde alakisi biso mabombami na ye yo olobi nini ngai nalobi nini témoignage nini okotika batata na bamama osalaki na papa Simo Kimbangu na bomoi na ye okendaki na retraite ozali mwana nkole eloko nini osi okomi po ete etikala elembo tangu tozalaki na retraite makambo nini tozalaki komona ya nzambe na biso yo ozalaki na ebandeli ya Lingomba na papa Mfumwalongo eloko nini osi okomi témoignage oyo kotika na bibliothèque olobi bakobanda koya
kotanga paske bakoluka tango ekokoka bato bakozala na nzambe ya koyeba makambo oyo. Soki tozali kotika elembo te tozali na nyongo, pamba te tokotika vide. Biso par exemple babateli ya mpate bango nde bamonaki moto mosusu azalaki wana te, ezalaki experience na bango. Bato bakei kotuna bayebisi bango tala makambo ezalaki. La même chose na kati na biso, obandaki ozali nganga nzambe, témoignage nini otiki? Ngai nakotaki na Lingomba, tala mpo nini nakotaki na Lingomba, likeseni nini namonaki, tata na biso azali nani, eloko ekeseni omoni oye elobaki na yo non, désormais nakomi kimbangisi, il faut na mipesa. Témoignage nini otiki? Témoignage nini okotika? Tozala lokola batata bakoko na biso, soki nzambe apesaki ye likabo par exemple ya médicament moko traditionnel ya kubikisa par exemple ba fracture, afandi na yango kaka ti akufi ayebisi ata moto moko te. Tango akufi connaissance wana ekei. Yo ozalaki na papa Fumwalongo, ebandeli ya Lingomba, eloko nini osi otiki? Témoignage nini? Tango kotika mokili okei kaka oyo nyonso omonaki na nzambe na yo elembo otiki te, seke okei na yango. To bandaka kokoma okomi opesi na baoyo bakonserve yango, paske na bagénération oyo ekoya ekozala na posa na moyo nyonso tozali komona. Yo ozalaki pasteur ya retraite, makambo ebele ozalaki komona, témoignage nini okotika? Okokende kaka na témoignage na yo boye, tala lelo tozali kotanga Liki, tozali kotanga Matthieu, tozali kotanga Paul, paske batikaki elembo na bango. Soki bakomaki te, ndenge nini ba génération oyo ekoya, ou bien biso tokoka ekoyeba likambo. Tala nyongo ezali kati ya yo na ngai. Tosala makasi batata na bamama, ozali na bomoi, bamama na biso bazali wana. Eske mokolo moko tosi tokei mama ozalaki na papa kisolokeli, eloko nini alikeseni penza omonaki oyo okoki kotika elembo kati na biso bana na yo? Nakanisi moto te. Tozala na bizaleli ya kokoma, pamba te tozali koleka, ba génération mosusu ezali koya, ekozala na posa. Totika vide te, batata bamama biso bakimbangiste na yango. Nzambe asepeli na biso, nde aponaki biso tozala bakimbangiste, alakisi biso mabombami ya bokonzi na ye. Tango eleki tozali kosambela bokonzi ya nkolo eya, Nzambe atindaki molimo na ye kati na biso, bamvala kati na biso. Le 25 yo olobi nini? Ozali kobanga nini? Pamba te maoyo toyoki na nzembo ezali connaissance ya likolo ya nsete. Biso yo na ngai nde tokokoma. Tala makambo oyo ezalaki, pe ba génération oyo ekoya bakobanda kotanga ezalaki boye, pe bango bakobanda kondima. Nkolo tokoloba nini batata bamama? Tozala na bobangi te, pamba te eloko na biso ezali ya likolo, ezali ya sete. Le 25 ezali koya, tosepelisa papa na biso po ete maoyo ezali kati na ye abimisela biso, biso tosepela. Kasi tobosana te, baoyo bakokota na bokonzi ya Nzambe
baoyo basalaka mabe te, baoyo bazali petwa, baoyo bazalaka na lukuta te, baoyo bazali kobatela mibeko na Nzambe, baoyo bazali na bolingo, pe baoyo bazali kosalela Nzambe na solo, na silisi bongo na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Amen. Botelema tobondela. Babo kubalela yako basotola na simalizo kubeka masimu kiko lingolo yako ekomamaki na nkamba na fete ya 6 avril ntango tozalaki kuna ekomami na Kikongo. Tata de la ville, représentant de la ville, akolimbula yango na Lingala. Ngai nakotangila yango na Kikongo motindo ye moko apeseli yango. Lusiku lusu lwa nkangu wa dibundu lya mfumu wetu Yesu Kristo banza kwa ntumuandi Tata Simoni Kimbangu. Munkumbu tatu za velela se mwana yempe byanlongo batata bamama matoko yezindumba mumuna momo mawonso marotuvangiri tuka bambuta yebaleke matoko yezindumba yebobo bawonso bene luzolo lwa mbote matondo ye mayangi kaditata Nzambi yangalele lusalusu lwa wonso lolo lutusongele munkinzi wale 6 avril 1999 yenkoto lwami munzo anlongo bika nsambu wanantandwa nsambu za moneka munabeno landila momo mawonso tutangulu nkanda Nzambi tuwidi zi diskuru za wonso makutu widi ntima lundidi tuvuata mvuatu wampa tuvula wo wankulu mvovo wena yami mulumbu kya unu ewu dianteke tuyangalele mumona vodi bundu luvutu didio mumoko matata muanda velela kariyani wena yewisa yelendo mudiati sadio tata muanda velela katumwangako kariyani Nzambi tutondele beni kadi luvisi didio vontua di bundu dia mfumu wetu Yesu Kristo banza kwa ntumwani Tata Simoni Kimbangu yitata muanda velela nkamba Yerusalemi diampa yimbanza yanlongo yoyo yikunda nga Tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo yitata muanda velela Yerusalemi katumwanga ko kansi yani utumanga nuna bikulu vo munkwikizi nlandi ntondi wa dibundu ya Tata Simoni Kimbangu kafoti zitisa mfumu wa dibundu ya Yerusalemu yelanda bonso bunakazolele kariyani yovuvu chabeto ba wonso no munakonso nsi yene dibundu ya mfumu wetu Yesu Kristo vanza kwa ntumwani Tata Simoni Kimbangu wa muanda velela kufoti filwa ntumwa kwa mono mfumu wa dibundu mfumu wa nlongo ntumwa yoyo kaka yena yewisa kadiati sa dibundu yesikilisa dio landi la lutumu luame nduna sololo vokakala ntwadisi wanene kalendi yantika kisaluko ovokizi libaka lusigulusu yelusyamusu mumunkamba Yerusalemu ndia mpako luve lwa nsololo za bantu mubifulu byanene lufoti tukanga kwa mfumu wa dibundu kukunkamba Yerusalemu ziraporo za bisalu mpezi foti kuizanga kukunkamba Yerusalemu
kwa mfumu wa Dibundu. Nsololo yembiekolo za mapasteur mawonso tena kaka mugwisa kya mfumu wa Nlongo, mfumu wa Dibundu. Nkanda wa minsiku ufeti salwa mudyambu lya nsungukulu ya nkhalulu za nkango kizolele binlongo sabe babokelang mu Francis mozole bioleko ngatu vo bitatu kansi kimosi kaka yikyopyo kena yeto munkamba Yerusalemi dyampa kizolele kovo Dibundu dyakala mumvwalangani tukatuka mu mambo matombe yetuzola beni sadila tata nzambi kadi nzambi vantoto bakunsadilanga tulanda lusiku lusululu katukomiko ye katukatuliko kizolele viluviluko tukalabana bangindu mosi mfumu yi mosi mawonso mana tuvanga bika mavanga mana munazola kwa tata nzambi mpasi voluvuma mu yensambu bya wokela munabetu mo masonama mukanda wa Yohane kapukia ya nzira ya nsambwati nzambi kazolanga kitantuko yempe katumanga kitantuko mfokole munkumbwa se mwana yempe vya Nlongo okombo ya tata mwana peli momo santu banso tolandi mikano miye mokonzi ya dwi apesi na biso bana balingomba mobimba lokola etangemi na ndinga kikongo tokolimbela moke moke mpo ete banso pe toyoka mba ya nkolo wa biso Yesu Kristo onse na ntoma wa ye wa sikisiki tata Simon Kimbangu okombo isato ya bule tata mwana peli momo santu batata bamama banzenga basi pe babali tomoni makambo manso maye bosaleli biso kobanda bambuta to bakulutu kino baleki banzenga basi pe babali elongo na baye bazali na bolingi bolamu mpona yango totondi bino botondi likolo ya botondi mpe totondi na esengo zambi nzambe asepeli mingi lisalisi liye bopesi biso maye manso bosaleli biso na ntini ya milulu miyemi ya le 6 avril 1999 mpe bokoti bwa ngai ondako esanto tika mapamboli likolo lya mapamboli mapesamela mpe mamona na okati ya bino banso na maye manso batangeli biso mokanda mwa nzambe toyoki badiscours inso mpona yango matoi mabiso mayoki mitema mya biso mpe mibombi tolata molato mwa sika tolongola moye mwa kala liloba lizali na ngai o mokolo mwa lelo liango liye yayam tosepeli na bomoni ete lingomba bozongiseli yango o maboko matata elimo mosantu zambi yinde azali na nguya inso ya kotambwisa yango ya babale to deux tata elimo mosanto batambwisaka ye te zambi ye azali nzambe 3 totondi bino mingi lokola bosili kososola ye te moto ya lingomba ya nkolo wa biso Yesu Kristo onse na ntoma wa ye wa sikisiki papa Simon Kimbangu ye tata elimo mosanto 4 nkaba Yerusalemi ya sika ezali mboka esantu kuna nzambe afandaka elongo na nkolo wa biso Yesu Kristo mpe elimo mosanto Yerusalemi batindaka yango te to bakonzaka yango te kasi yende atindaka to akonzaka 5 moto oyo babengi mondimi landi
mosepeli ya lingomba ya tata Simon Kimbangu esengeli ya tosa mokonzi wa lingomba mpe Yerusalemi mpe kotosa mai ye Yerusalemi alingi mpo ete ye azali elikia ya biso banso. 6 omokili mobimba bisika biso lingomba lya nkolo wa biso Yesu Kristo onse na ntoma wa ye wa sikisiki tata Simon Kimbangu elimo mosantu lizali esengeli natinda kuna ntoma to motinda mito representant wangai mokonzi wa lingomba mokonzi wa bule kaka ntoma yango to motinda mito representant azali na nguya mpe makoki manso mabotambwisi lingomba mpe kobongisa liango na lotomo lwa ngai elakisi mokonzi wa bule. 7 moto oyo aponami ete azala motambusi monene okati ya lingomba akoki kobanda mosala te soki aye kozwa liboso mikano mpe nguya omboka nkamba Jerusalem ya sika te. 8 boponami bwa bato mpo ya misala minene okati ya lingomba bokosalema kaka na mokonzi wa lingomba awa na nkamba Jerusalem. 9 baraporo ya misala mpe esengeli etindamaka awa na nkamba Jerusalem na mokonzi wa lingomba. 10 boponami mpe bopesi bonganga nzambe na bapasteur bozali kaka na lotomo lwa mokonzi wa bule mokonzi wa lingomba. 11 mokanda mwa mibeko mokosalema mpo ya kosembola bizaleli mpe etamboli ya bandimi okati ya lingomba. 12 nalingi bandako ya kilongo to mozole ibale to isato te okati ya lingomba kaka moko eyezali na biso awa omboka nkamba Yerusaleme ya sika kaka wana nde kotikala libera. 13 nalingi te lingomba likota mobulu tolongwa na molili mpe tolinga mingi kosalela tata nzambe basalelaka ye awa onse. 14 tolanda mpe totosa mikano miyi mipesameli biso tobakisa likolo ya yango te tolongola mpe te nalingi viongolo te gauche à droite te mobulu te. 15 tozala bana balikanisi lioko mokonzi moko tika ete makambo manso tokosala masalema na bolingo bwa tata nzambe mpo ete kimia mpe mapamboli makitela biso. Asengi biso totanga na mokanda mwa yambo mwa Yohani 1 Jean mokanda mwa yambo mwa Yohani chapitre 4 verset 7 mokanda mwa yambo mwa Yohani chapitre 4 verset 7. 1 Jean nzambe alingaka kokabwana te mpe atindaka kokabwana te nasilisi nkombo ya tata mwana mpe elimo mosanto amen. esalemi bongo mboka nkamba kobanda na le 2 avril 1999 na yemei mokonzi wa lingomba Salomon Dialungana Kiangani mfumu alongo représentant légal. tobengi yango papa vua mateka Séraphin tukazali wana ye azali secrétaire national de Turquie
Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo bomoni nga na telemi awa eyali tu place na ngai te. Place oyo ezali ya papa, kasi soki na ye kotelema awa pamba te ye amikoki te, mosuni ezalaka na kolemba mingi. Yango wana atindi ngai naloba napesaka bino mbote. Alobi mokolo mibale ezali mokolo na ye. Mokolo na ye ya kobotama ezali Noel. Biso nyonso toyokaki ntango papa Fumalongo ayalaki, maloba ye alobaki na ngai ke na biso alobaki Noel wana tosepelaka yango te. Pa dati wana ezalaki dati ya pasi, ezalaka pe dati ya pasi na mokili na poto. Malili mingi bato bakoki kobima libanda te. Kobima ya pasi, makambo nyonso ya pasi. Ndenge nini Mama Maria na Papa Joseph babimaki na malili nyonso bakende musika kuna na Bethlehem. Yango wana dati wana babosanaki yango, kasi tata Nzambe apesi yango na bana na bato na poso moyindo. Poso moyindo amoni yango ke oyo babalakisa bayelaki biso ezalaka kofonde bafondaki bati mais vrai date yango le 25 mai ezali mokolo ya mibale. Mokolo mibale tosepelisa papa amona esengo ya solo. Nzoto eza malamu mingi te, kasi na se ya motema na ye soko ayoki ndenge toza kosepelisa ye, ye mpe akosepela. Tozongisa matondo epai na Nzambe na biso na ndenge alakisi biso nzela, na ndenge mpe alakisi biso ndenge nkolo na biso abotamaki, ndenge mpe alakisi biso dati ya vrai oyo ya nkolo na biso. Tozongisa matondo epai na ye. Tozala kaka na makasi na mabondeli, ntango ya kobotama tokamata ye totia na mitema na biso, mai tokoyoka na dati wana tokoma tobomba yango. Mwana na Nzambe akoya kobotama na mitema na biso, eyali kaka koyoka te, kasi tosalela ye po tozwa elonga na mokolo ya suka. Nazali na mingi te, kaka mwa liloba moke oyo bapesaka biso ya mbotama. Yango tokomi kolandela po tokoma na esika wana tata Nzambe alingaka. Pesa biso makasi na milimo na biso pe banzoto na biso ezala kolongono po tosalela ye misala na ye ekende liboso na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Tokotondo mbote eyi tata wa biso apesi biso na mokolo wa lelo elakisi ete abosani biso te ntango iso azali kokanisela biso. Mbote ena ezali mbote ya bapamboli. Toyoki mpe maloba mabimi na monoko ma mama na ntina molungu oyo tozali kozela mokolo wa mibale. Yango wana tokotondo kobanda mbote ya bapamboli epesameli biso